Coucou, très chers internautes, Bisika Bozali, Bambote, Ebele, Bokota, Pona Kolanda, chaîne Nabino Bolingaka, MJ Télévision, Mami Wanja, et surtout tapoter, parce que Balobi analyse à l'élo, Eza Koinda, parce que 2025, une année de consolation, mais une année qui nous réserve beaucoup de surprises. Après avoir collé la topeko kunda bande ko mususu mazoto tika ba matanga mususu, mais si to côté vraiment na ba production ya ba artiste et musicien na biso ba musicien na biso bazo sa ba fierté ya musique na biso déjà côté à Papa Chéri concert na ye ya théâtre du gymnase ozaki annulé et date nango siko eza confirmé parce que ba dive fou lampungu producteur ya JB na Papa Chéri a outil déjà ko bimisa ba affiche pour na concert wana eza prévu samedi 10 mai 2025 donc Papa Chéri à cause na théâtre du gymnase pour na ko sepelisa ba amoureux tout ya bonne musique et puis ba fanatique na ye Weranson Arène Grand Paris le 15 février et ko inda Paris ko bukana avec Weranson Giama Makanda parce que le 15 février wana eza retour ya Weranson na kati ya Paris parce que ça fait un bout de temps Weranson abandé sous ko se produire na Paris mais na moment où Weranson a décidé vraiment à se pelisa ba fanatique na ye bana la zamba bana tout ya clan wenge parce que concert ezo qui pète et aka te que onga na za mwana ya la zamba onga na za so mwana non concert o etali congolais nyonso et côté à Koffi Olomide déjà le 15 février yepé a se produire na Londres na mboka ba Marifa ya Simon Bongo Meyaya ya Didier Mpele kwa babi Koffi Olomide azoya kuna na honorable Cindy Leker en tout cas boyamba e vraiment ndenge sepeli ya viva na London Koffi Olomide azoya na boyamba e bola kisa bolingo ndenge bo mesana toujours ko la kisa et les mêmes artistes Koffi Olomide Azako séjourné donc pour le moment Koffi Aza na Côte d'Ivoire na honorable Cindy Leker et puis na quartier la thème Obimba Bisika puis Baza toujours qu'on se produire pour na préparatif il y a concert il y a hippodrome de Vincennes concert déjà Koffi Olomide a été plus de 20 000 billets donc concert wana eza déjà qu'on promettre et là ça tout comme manager Koffi a pour ça la sold out la liga na bossa na kota Weranson roi de la forêt à propos concerne le 15 février Weranson par rapport ya ba billet o auti koteka auti ko sala sold out coup chapeau na ba fanatique tout ya Ngiama et bravo na bana wenge tout na ndebo la tsi bolingo na bino envers Weranson en train de sobi ba billet vraiment ndenge et sengela qui donc nazo tozoko ba toujours na analyse bokota penza bozale belé pona kolanda yo na no s'abonner na chaîne ote occasion yango pona yo ko s'abonner na chaîne oyo MJ Télévision Mami Wanja occasion pe yango pona yo ko aimer ba vidéo na biso ko commenter ko partager et ko ça la vraiment très bien et ba artiste et musicien mususu o bazo préparer ba concert na bango tozo souhaiter bango toujours ba bonne chance na occuper côté mususu pe artiste soi-disant artiste numéro 1 moko boye abeta Stade de France na habité Stade de France ana ko bete ko simba parce que mikolo to bi succès ezana ba kolo nango mikolo to zolobela beaucoup plus concert ya hippodrome de Vincennes ya Koffi Olomide Koffi oyo a signé vraiment nani hippodrome de Vincennes ezana 100 000 places on a ne pesama na musicien mon côté quand même bravo et coup de chapeau à notre artiste et musicien Koffi Olomide et puis ba challenge déjà et bandit parce que nazo mona déjà bande ko na biso ba payer européen o bazana ba poso mususu quoi o ba na ba race jaune déjà bazo ça déjà promotion hippodrome de Vincennes à combien plus forte raison yo za congolais le kolanga
yoza le quoi congolais le quoi Koffi Olomide bosa la promotion te pour na hippodrome de Vincennes concert eza historique concert au Mokimondo zozela na moni peine de konabiso frère biso Thomas Lokofe on a émission ya de konabiso leader amisi bayambaki ye alobi parmi ba musiciens à Congo s'il s'agit rekumisa mission en l'équipe bango eza mutu kwa Koffi Olomide parce que Koffi aimba très bien et puis banzembo na ya banzembo moko éducatif eza banzembo bien que ya bolingo mais au sentir un peu sa conseil na foyer conseil na vie sentimentale to pas amoureuse ya mutu to mona ki commande qu'on a biso Thomas Lokofe interpréter ki nzembo ya Koffi Olomide o ezo créer penza ezo créer ezo créer ba bilobela na ba réseaux sociaux ba bazo ba n'importe quoi à propos ya Thomas Lokofe botika na bisabino se boye ba te frère Thomas Lokofe avant banda ko yembela nzambe aleka pe na quartier la terre azara musicien ya Koffi Olomide ya to ba no tout le temps que Koffi Olomide azaka guide Koffi Olomide yende asimbi bâton ya musique Koffi Olomide yende aza pilier ya musique donc sans Koffi Olomide musique congolaise eza mobulo na remercier na puis na félicitaka Marai pour mo mususu aka concert moi Koffi ke embrasser mbaba moi Koffi embrasser abi lelo so biso ba musicien tozo goût ya kobeta ba sala minene to pe koyeba ba kombo ba saluana eza grâce à yo Koffi Olomide parce qu'à l'époque biso nyonso to yebi à l'époque ba musicien na biso ba nobeta ba ghetto ba yeba musicien ba ghetto kobeta ba vis-à-vis kala kobeta na ba mama ngebi kobeta na ba salbo ba mikie aba msu ba nobeta na moto abongisa wa biso abandala ba msu na yolo na kapela na kota maître Toro soit na hôtel du Midi mais lelo boy Koffi a cotisé loko msu na musique lelo ba musicien ba kompe ko rêver que na beta na grande salle na beta libanda mboka nyonso nezani ni grâce ya Koffi Olomide parce que ce tobi to zonga mwa muke sima ba musicien na biso à l'époque ba bandengo sa ba clip te ba clip ba mingi banda ko tourna ngo kaka na ba studio mona mama ngebi ake plus moi c'est clip moi ya bongo Koffi tango ena ba clip na système on sa ba clip ba kitoko to ena album majeur c'est ba clip ba kitoko to ena ba nzela na album ya nini ya classe tendresse oui to moi comment Koffi a sa ba clip ngo ba zéro faute wana et ça nini et motiva bato ça que tenga pe fona dépenser pour na clip ngape fona sala boy apa wana to suika wana te Koffi Olomide abimiso ya musicien ebele oh lelo so to tanga kombo ya Fally Ipupa so lelo to zobenga ba warrior baza ba fruit ya Koffi Olomide lelo so to zotanga ba kombo ba musicien belé eza grâce à Koffi Olomide ni tete Koffi Olomide musique na biso engaki ezala nul. Raison pour laquelle Koffi Olomide a les hors série de la musique, a les hors normes de la musique, parce que Koffi Tobanda Kolobele Kala. Si les lotos Zolobela Kaye, et lobby, les lopes Toboti Bana, Sobe Bakomi Kolobela Banzemwa Koffi. Tout le monde a option sur la réseau social, TikTok, comment ça va challenge dans Banzemwa Koffi Olomide. Parce que tant que Koffi a hors série à musique, les autres, c'est que musique naie, équipage, génération, t'es donc Koffi a génération nyonso ata mwana azana 2 ans aebi musique ya Koffi Olomide mwana azana 3 ans aebi ndenya ko interpréter musique ya Koffi Olomide tandis que za ba artiste mususu o ba nzembo na bango eza limité pona ba tranche d'âge moko boye or côté ya Koffi Olomide ezo kipete génération nyonso ezo emba ba nzembo na ye et artiste ya boye azo mérité beaucoup de respect ngana benga ka mal compris abenga ke sous unique à son genre pour bato bo vanda na ntene bozo attend ko juger ya ko bambe mabanga ko lobake aza mutu mabe or ju bozo a chance ya pousse en peme na mutu wana bo comprendre qui est Koffi Olomide parce que babi balobaka mieux vondo ki oyo yebi kendo ki oyo yebi te tozo sepela musala Koffi azo sa kitoko le lobo et quartier la terre ezo koba toujours à l'époque tozaka na ba Suzuki tozaka
ba modogwa barambwa toaka na ba Sam Chintu bakenda après bango ba fali ba ekikoya ba Jordan ba Kusa ba Montana ba mpe ba sala nini bazio ba bande ko luka bazwa na vie batamboli bakeni lelo boye tozobeta quartier latin na ndenge mususu so quartier latin tozobeta quartier latin en sika. Pourquoi quartier latin en sika? Parce que honorable Sunzu Becker aza à côté ya Koffi Olomide pembeni tote mupandi toza ba Yannick Dindo mwana ya défunt musicien na biso Dido Yogo Yannick Dindo leki ya lola mwana o pazo sa la fierté ya musique congolaise tozongi mupandi boye toza na JR33 l'homme qui a corrigé la chanson Epucha onga na yembaki Epucha bien onga sans quartier ngai sangai quartier la temo boulou papa tu te trompes parce que oyembaki Epucha bien te oyembaki Epucha bien te lelo toza na Epucha donc remix Epucha oh lelo beti ba millions de vies yo Epucha non attend yo oyembaka Epucha ana esala eloko moko te eningisaka te mais lelo ya JR33 Epucha ana esala nini eningisi mpona kolakisa ke musique ekenda nde boye musique ezaka te ke koyemba bien il faut au studio il faut ba arranger non ba ba vrai musicien tanga zoemba sans autotune le quoi ba Papa Hervé le quoi ba Koffi Olomide le quoi ba JR33 le quoi ba Yannick Dindo nde siko à partir à wana toyaka koloba ke o aza grand chanteur le quoi ba Koffi Olomide le seul musicien qui a chanté Taboulay de son vivant Taboulay à Zanvi en même temps interprété par Nzembo de Mazé Salamate na jumsu na vana sepela mutelka solobeli kamogwe abi Koffi a grand chanteur qui que sert pas ebeni ko mais Koffi le grand ah mutelka suboni boyla ndeni na 16 au sambla on dirait na habité Koffi mbali abi bati omoni concert à Koffi chante Taboulay façon Koffi interpréter Mazé so pesi Kester alinga kokate pe à son âme vieux King Kester Koffi Olomide artiste moko générationnel raison pour laquelle Koffi aza ko invité Bilonion sur Bamoura bonne musique Koffi et Koffi Fit Diva dans le 19 juillet bozanga te na hippodrome de Vincennes babillets zote kabaloko amula déjà plus de 20 000 billets vendus coup de chapeau à notre artiste Koffi Olomide le 15 février pe Koffi a kozala indifférente à kosepelisa Bamoura tout ya bonne musique parce que yazaka toujours pour na bino aeba toujours pour penser mitema Bamoura dessus à travers banzembo na eba zéro faute Bamoulé Rengo Bangobila Bakuku Bakot Babambino SOS Koffi aza vraiment pour na bino na senga na bino na place bosaka ba polémique pona musique même so pona ba to pona ba musicien na biso bolukaka ko encourager bango ngase bo landi na ba émission na ba analyse à chaque fois na encourager ba musicien na biso na otoza na matanga totoza matanga du droit dula na féliciter Zaiko langa na ndenge ba l'accès bolingo la bango envers du droit dula bien que clan Zaiko ba nyonso ba yakite tomnaki absence ya evoloko absence ya ba boziana mais quand même bango ba misa Zaiko kako ba Zaike ba Adamo balelande kona bango parce que musicien balela ke toujours na loyembo mutako sabinote balela toujours musicien na loyembo donc misa balela ke toujours na loyembo to ba ko soutenir ba musicien na biso to tu komona Koffi Olomide azaike invité na ce midi émission télévisée ya RTI radio télévision ivoirienne tomoni comment bayambaki Koffi Olomide tomoni comment ba eloge ba pesa Koffi Olomide tomoni comment ba immortaliser ki Koffi Olomide na honorable Sunji le cœur donc nyonso nezo laksa ke congolais to amuite mamabe congolais to zela mutu soka kufi nde to komondima ye nde to komi kozongisa ba image na ye nde lelo to zozongisa ba image ya dakumuda tanga zaiki en vie bande kolobele te tanga pesa ba témoignage eza ya solo eza ya lokuta makambo nyonso ya lobakana
to banda ko lekisa ngo to sala ko ba analyse te metanga kufi ba analyse botami tale bele o da kumuda lo bakibo e da kumuda ba video akale kom ko bima molimo passer da kumuda epe manakimia vendredi déjà tozan et samedi plutôt le 31 janvier awa ve monter à pasteur Christian Dakumuda mais pour la bande copé au bango kene messe d'action de grâce eza vendredi le 30 janvier la résidence familiale ya famille Kimbukusu na intendance ya campus boke kuna bokende kosa messe bokumisa nzambe na ndenga zumolimo ya pasteur Christian Dakumuda parce que bible ezoloba na circonstance nyonso tokomisa nzambe moi totemela la volonté ya nzambe te nzambe a décidé azwa molimo ya serviteur na ye donc tozozongisa kaka lokumu epai ya kolo nzambe tobaki 2025 eza année ya consolation mais 2025 pe eza année ya douleur pour na famille mosusu parce que touti kolela pe kokunda ebele pe jusque là tozolelaka parce que eza bandeko mosusu baza bandako malili nanu tokunzi bango te nanu bakor na bango eyeboye te tomoni encore apase ekose ye awa mais jusqu'à présent pas ekose aza toujours na morgue ya 5 conteneurs na je crois na mikolo koya tokopesa bino programme définitif to programme officiel ya ba obsèque ya passe Écosse et à part wana susu côté à sport pour chuter côté à sport tozali na matanga ya moko ya ba champion ya catch congolais na kombo ya Edingwe o auté kotika biso mikolo koleka donc corps na yesu tout va bien ce qui est le complication exacte programme échangé sauf imprévu corps ya Edingwe et koya awa les 5 février et enterrement et kozala le 8 to la sabolingo na biso to le laie vraiment en tout cas merci nande bolandi donc bon retenir que concert ya JB avec Badive Fulampungu eza samedi 10 mai donc na théâtre du gymnase Kofi Olomide le 19 na le 19 juillet na hippodrome de Paris bino nyonso obolingaka MJ Télévision bino nyonso bolinganga Sylvie Bahati bo continuer toujours kolinga biso bo continuer toujours s'abonner na chaîne na biso MJ Télévision Mami Wanja merci beaucoup na vieux Coco Chango na kati ya Paris en tout cas merci beaucoup Coco Chango na Paris merci na papa Edi Mandeti na Bruxelles et merci na maître Cheche Membe pour l'assistance na yo Dani Chimanga merci beaucoup pour la moussa qui tokoza kosana kati ya MJ Télévision merci la première dame d'Orléans madame Mami Wanja pour na lelo tosuki awa et tokutani prochainement pour un nouveau numéro ya émission na biso bye bye.